nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabotama bino pasi mpe mawa na république démocratique du congo pamba te maye oma kosalama ekopesa mpenza pasi bandeko na ngai na banzi ete bino nyonso bokomona elengi ya kibokonzi lolenge kani baministre na biso bali bakokota bayi mapinga bakokengela bango bali kosala boye kasi likambo litali este ya république démocratique du congo silence de mort maye nyonso bapays frontalier na biso to mpe baoyo tokangami na bango bakosala biso kimia ezali bobele na république bato bakozongisa te bato bazali bobele komilengele kotalisa biso lolenge nini bokonzi ekozala elengi lolenge nini bango bakobika malamu kasi ekolo ezali bongo kobika malamu te pasi mpe mawa bandeko na ngai pasi mpe mawa nazali koyebisa yo bayi opposant bango na bango sika bakobundana aussi longtemps bato bali na pouvoir bakotelema na ngonga o olie opposition esala force nango na kotelemela ndenge tolobaki na bino ete bomonaki pasteur Paul Mukendi oyo ya Canada boyebi makao minene oyo asala kuna na Canada batémoignage ezali nazali koyebisa bino kopanza babala kosala boye kasi lolenge atelemelaki gouvernement bino banso boyebi ete baenlevaki ye me lokola baenlevaki ye bakangaki ye na banzi bakendeka kokebisa ye koloba ete yo oyebi makambo oza nango normalement ndenge oyaki ole bokoki bakangi ye bazongisi ye na Canada pamba te kuna nde bisika oyo makambo ezali kuna nde bisika oyo esengeli asamba na mobebisa mabota ya bato kasi bakebiseka balobi koloba lisusu makambo ozali koloba te pamba te biso tozali koprotege yo mais soki ezalaki na ngambo mosusu mbele lelo tokolukaka ye moto wana bimi te ebilo moko bomoi lolenge nini babimisi ye mpo atombolaki mongoko koloba ye te soki peuple azalaki malamu na lolenge ya gouvernement oyo ebimi esengeli bongo batombola bongo mingongo na bango mpe baboya kasi lokola peuple azali faible bandeko na ngai ekipe polatir États-Unis d'Amérique mana na ngai nakunya dolanga mboka nini oyo yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya Big Daniel Ngenda oyo mboka nini oyo peuple nini oyo lolenge ya bato lolenge nini citoyen congolais azali moto nani yango bomoni bosabone massivement na chaîne na bila Libération oyo ezali émission ya éveil patriotique chaîne oyo tolamusaka peuple tozali kolongola ye na bolema bandeko na ngai papa Denis tozali kolinga ete peuple la biso bamama missionnaire na plus 32 la mboka nita babe ifokuyo moto mpe bakoka lumumba tolingi peuple batelema tolingi peuple la biso balongola naivité tolingi peuple la biso batika komonelaka bango bazala bobele bato ya kokumisaka bato te kasi bazala bato bakomikumisa bango moko lolenge bapatriage na biso baboyaki injustice ya bakolon baboyaki faisabilité oyo lolenge babandeki kosala batombukaki mpe bazwaki lipanda wana peu importe lolenge ezali kokende nous sommes un pays indépendant et non pays dépendant toza kodépendre la mutu te badirigeant bakoki kozala bipai te parce que les Congolais doivent diriger pays na bango bango moko alors ntango mabe ezali esengeli biso moko to diriger mboka yango boni Musée Laurent Désiré Kabila adénonçaki alobi bazali koluka la kati ya république démocratique du Congo un président faible oyo bango bakodirige ye donc balingi président oyo te akodirige peuple na mayele mpe makanisi na ye bango balingi badirige mpona kozwa minere na biso mpona koassassine biso ndenge baza koassassine biso boye mpona koboma biso lolenge baza koboma boye mpona koextrémine race Congo kilame jendete lotaki etumbakale ko tobokele lokole fam pekato la aken na mboka ya mama miso na mboka ya mama na biso sociale la chabienne ndenge bazali koextréminer race na biso oyo ndenge bazali kosilisa biso ndenge bazali koluka baformule nyonso mpona kosala biso mabe épreuve yango oyo bolanda video oyo na commentaire ya ndeko oyo consommateur congolais whisky oyo kaleoleo vodka whisky oyo euti Goma ezali whisky te ezali poison euti na Rwanda bakoti na Goma mpona kosala yango soki tomeli yango
ekosala yo une semaine pamba ya kosanza pe etoboli yo bapumo na estoma après ememi yo na liwa kotia tembe te. Soki omoni whisky oyo moto azali koteka yango, mema ye na polisi ya penepene, funda ye de façon alakisa esika euti. Bomela yango te, bomela yango te, bopanza yango Kinshasa mobimba, ezali poison. Ekoki kokomela biso soki pese komi boyebake ezali poison. Oyo akomela to akoteka yango aluki aboma bandeko na ye, komeka komela te, ezali poison, ezali poison. Na beleli bino pote bokoka koyoka yango. Oyo azali na matoi ya koyoka ayoka. Merci. Assalamu alaikum na mama Jawa pe ba mizima na biso bolibo na South Africa la mboka ya Gilo Mpinga. Ezali pasi ba programme Angola do bondia boutar de bonheur terre monsieur ko komela bino Mamour d'Angola na mokitere Florence ya Matondo Mido. Ezali pasi to zali ko yebisa bino joyeux anniversaire na yo Matondo Mido. Nzambe alekala ko pambola yo, Nzambe alekala ko batela yo. Une année ça se fête, une année de plus Nzambe abomba yo. Lolenge moko la bandeko nyonso oyo pe bazali ko fêter ba joyeux anniversaire na bango bipai biso bozali tika Nzambe alola a batela bino. Ezali pasi lazali koyebisa bino, ezali kosala mawa bino moko bolandi commentaire ya ndeko. Botala lolenge ya ba poison bazali kosala ba congolais, ezali koutela Goma. Kuna ba Rwandais bazali kokonta biloko mabe na tina ete ya ko exterminer bino, ya ko exterminer race na biso, ko boma biso na masasi, ba viole, ba makambo nyonso ya mabe o bazali kosala biso, mais bazali pe kolemba te Guillaume Ngangulao pona koluka lolenge nyonso ya kosala biso mabe. Sika biso ba congolais pour les tozali kolala mona mère de Brune en Autriche, pour les tozali kolala mona mère de Brune en Autriche, to teleme to partager l'émission, to liker oh nzambalola ezali kosala maotoni na lotiliki te makamabe bazali koluta toyebi te nini tokoki kosala bo supporter to pesa bino message lolenge lobi ndeko oyo alobi mama seya bilili elobelaka ngai eloko te benga nasalaka pele nazali kotala yo na kangi na nga bilili na yo kao lokola radio pamba te maye oyo ozali koloba ezali kopesa mawa pe pasi bandeko na ngai. Nini tokoki kosala pour la délivrance ya République démocratique du Congo, nini tokoki kosala pour la mboka la biso, nini tokoki kosala pour lekolo ya biso, nini tokoki kosala po ete tozwa lipanda, nini tokoki kosala po te diriger mboka la biso moko. Ezali bobele soulèvement peuple congolais, ezali bobele to se soulever po totalisa na bato de quoi nous sommes capables, po totalisa na bato ke maye o mazali koleka na mboka la biso to kondima yango te nyonso ezali pasi tozali na zongola inga. Mais pourquoi tozali kozanga lotiliki et puis tofutaka ba facture ya courant utilité lango ezalaka nini? Ministre la biso énergie utilité la ezali nini? Est-ce que Congolais kokia futaka lotiliki? Tozali na zongo to na inga tozali ko alimenter bamboka mususu mais biso moko toza kokoka te tozala servi quel peuple? Mai ya malamu ezali bobele mai na biso mais biso moko tokomela mai ya malamu te. Tozali na biloko biite mais biso moko tozali kolia malamu te. Pona nini bozali konyoko peuple? Pona nini bozali konyoko lo biso? Pona nini bozali kosunga te? Ezali kopesa pasi ya Nikota Mutunga, ezali kopesa pasi bipai nyonso bozali bandeko na ngai. Botala émission du début jusqu'à la fin, bo like botia ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime. Nazali koyebisa bino ezali kondongola nazali koyeba te Mike Mukebai na ngambo la bangola Daniel Safu nini bazali kolukela mona mboka Martin Fayulu Madidi eloko ni bazali koluka bokele kosangana na bakabila bokele koliela bango bokele koluka po bino pe siko bokomi koluka lokola bozuna no ministère te lokola bapesi bino na eloko te. Bomoni siko nyama solo na bino ne Martin Fayulu Madidi bobo kele Martin Fayulu vous laisse tranquille. Comment bino bozali ka kozongela ye bino batu boza ko trouver mieux? Est-ce que po boli ya malamu pour gagner malam, il faut sacrifier Martin Fayulu Madidi, il faut que les gars kolobela mutu moko, mais ce qui y a za kokokate bino ba obo moni boza capable de kokoka bo sala obo ko sala tozo mona ka bino lorsque vous allez kokima kaka derrière pouvoir bo ba pesa bino, mais lui quand même il a refusé aboyi na ye alobi na côté kamboka te. Et voilà Cordon Didier azonga ki simate aye ko recadrer Daniel Safu
na Mike Mukeba tolanda ye. Bonjour peuple congolais, bonjour à tout le monde, bonjour à tous au monde entier et bonsoir à tout le monde. Nangonga oyo kaka vidéo koya, nangonga vidéo koya, ndekala baka partager ngo bagroupe nyonso na plateforme nyonso au TikTok au Facebook tout. C'est na elelo on a expliqué Mike Mukeba na Daniel Safu. Parce que trop c'est trop. Son armée n'a pas répondre, c'est trop dit. Parce que mon loco la Mukeba il Daniel Safu. Jamais n'a pas répondre, bino na mabobo bozo lo bawana na sima kwiti. Na yende ko expliquer bino. Botia na bitu na bino, yo Mukeba il Daniel Safu. Faut botia na mutu na bino. Faula n'importe qui te na mboko. Mon a la République démocratique du Congo. Mon a tous les 145 territoires, toute l'état de la République. Fayu la sa majorité. Tous les peuples congolais, à 90%, derrière Fayu, on va soutenir Vision Fayu, on va soutenir Païdé Fayu, on va soutenir na musika to na pembe. Et si et ça parti le corps là moi yoto na bino oyo bino bosala wana soki ensemble wana et si des alliés yoto te et si des parti des masses et si des parti des masses pour tout le peuple congolais dans la carte et à ma partie des alliés yoto wana ensemble te parce que ensemble les alliés yoto bana Moïse Katumbi Félix Tshilombo Kimisa Mboko Congo Assemblée Koufa. Pourquoi? Pour les activités yoto. Les alliés yoto, il y a quelques personnes qui ont été dans le sac. Alors, Mukeba, il est là, Daniel Safu. Première chose, vous avez un souci à la santé de la vie. Donc, on a la santé de la vie. Il faut que vous ayez un souci. Donc, il y a un souci à la santé de la vie. Autant la faillite, autant décider. C'est la sorcellerie. Parce que yo ou ta ba prison ba kangi est-ce que yo so qui dans pour ça la contrôle médical yo so qui dans la télé mabata la no mutu na est-ce que déjà otikala idiotie otikala 96 ou bien otikala so qui ndengeni est-ce que so qui dans la télé mata la mutu na et de so qui dans l'hôpital ça sérieux ya ba médecin ba salon la contrôle ya zo et l'homme il faut ça la vie na yo et ça la yo Daniel Safu. Et ça m'a dit que l'on ça les a alors, vous bimbi na ba prison, vous tali namu, vous tout na binoté. Ce qui est bouché au désert normal, vous tali namu état de santé noté yo ye camarade Martin Fayou, on dirait camarade na yo, on dirait camarade ya président na yo Moïse Katumbi. Yango le ko ngara yo so adresser na moko message pas président na yo. Président na Moïse Katumbi akenda ko sangana. Na rebelle Kabila o abomi mboko na rebelle Bisimwa na rebelle Nanga traître national ya mokili mobile c'est à toute première fois que la président ya Seni a commis rebelle ancien président ya mboka a commis rebelle ancien gouverneur a commis rebelle et là on a eu biso nyonso tozaki na la mboka Moïse Katumbi akoropa ipa Tshilombo akota na kati ya Union Salité. Moïse Katumbi aza fondateur ya Union Salité. Oyo le Tshilombo asala wa. Na Union Salité wana fondateur eza Moïse. Et de trois bino bozala kati ya Union Salité. Boye na biso ba distraction za mutu na mapolite. Moïse Nzanga sa ministre. Lelo batie soki ya agriculture, soki ya pêche élevage, soki ya nini wana. Po batie yebisa ngai Moïse Ndanga sawa Moïse Nzanga azana azamuka ensemble awuti na ensemble azaka ensemble mbongo na yeti 10% na yati dango kuna ensemble pas Moïse donc Moïse azaka traître afandi na Kabila afandi banda soki 2006 à 2007 akoma gouverneur amoni Kabila deuxième mandat ezoke na kosila Moïse alungwe o ba carton jaune o ni nani ake exil na poto EDD
aye lisuko tika lamuka kiki lamuka très national atiki lamuka kekota na union sacrée et pas Félix Aliembongo, oh, la monnaie n'est pas mon équipe d'élection pour y prendre. Toyebi Baché ya Moïse, on connaît les joueurs dans leur jeu. Moïse a tout le président, maman la traite nationale, ça n'a pas sali clic ya Moïse, Kabila, Bissimwa, Nanga, Batoma, Lubanga, Basali, groupe Mogo, on a pour bomba, Congolais, on sait la rébellion. Il y a beaucoup de balkanisation à Congo. Et ça clique dans Bango. Après, il y a un procès minu. Il y a un téléphone qui est sur la chemise. Il y a un na lolenge oyo azali ko répondre Mike Mokeba et Daniel Sef. Ezali bongo malamu te bande kolanga. Bino moko bomi bengi ba opposant. Mais comment na ngambo la bino bozali ko trembale lolenge oyo bozali ko sala ba divergence ya lolenge oyo. Aussi longtemps boke ezali ko kufa. Aussi longtemps balkanisation na misu la bino. Nini bozali ko wela? Pourquoi bozali ko sacrifier Martin Fayulu Madidi? Na esika bozala ensemble boyo kalikanisi na ye. Sikoyo eloko nini ya malonga ezali kobima. Eloko nini ya malonga ekosala malelo parce que mboka yango ekei. Eloko nini ekosala ma mbongo ezali te, bozo créer te, eloko moko te, plutôt bozo tchetchola mboka yango malembe nini ezali ya malonga. Bande kola ngai basi ya mabala. Boti kabondumba. Mibali oyo bazali kobala bino. Bazali kokele kokota bankanga kozwa kisi. Pola koluka ko exposer botela ndenge tozalaka correct yi pilili. Epesi pasi na bosamboli ya lolenge oyo. Awa to enseignaka. Awa to salaka éveil patriotique. Awa to sungaka ba Kongomani banso po ete tolingi te mo Kongomani azala humilié. Lolenge basali ko humilier biso lelo. Lolenge basali ko saboter biso lelo. Lolenge biso yo sotomoi na misu polele ke ba député na biso na ba sénateur na biso baliaka biso mbongo ya pamba basala keloko te. Bisika o bafotaka ba loi. Bango nyonso basala bango kaka ba passoire. Le bazali ko lia mbongo na biso ya pamba bomona ki ba député ba ninga ndenge ni bazali ko sala musala. Ndenge ni bazali ko intervenir na likambo ya mboka la biso. Mais awa nyonso ezali kaka pamba. Tolanda video ya somo oyo ebongo tozonga. Ah oui, écoute, c'est pour ça, écoute. Longo la médecin. Yambi mobali moko awa alie kofunda mwasi na ye ayoka keke akumaka na mibali. Alors ayaki epai na yo nde osali mwa bikiliakila apakoli mwasi wana na nzoto. Lokola ezali makambo ya mwasi wana asalaka yango, mwasi wana ntango abimi akokutana mobali mosusu bakangami. Yango wana toye epai na yo tobengi yo oya okoki kosala nini mpona bato bakabwana po tosambisa bango. Oui, mon commandant, ezali mosala oyo
bakoko bapesi ngai pouvoir wana mpona kosala likambo oyo awa na Kinshasa na baprovince mpe na mokili mobimba eloko babengi yango impudicité mpe infidélité eleki nde mpo na yango bakoko bapesi ngai pouvoir wana mpona koluka te likambo ndenge wana soki esalemi moto azali na makaka te no mwasi azotriche mobali na ye to mobali azotriche mwasi mokomanda naza na fasilité ya koya kokanga moto wana apres ntango bakokangema bakobenga ngai na koluka faso nini oyo nakoki koya kofungola bango nde yango nde bandisi kaka kosala mpona nini tomeka kodimine bondumba infidélité eleki makasi na kati ya mboka nde yango nakomi kosala likambo wana te non soki mpe moto aza na besoin na nga akoki kobenga ngai nde nimero na ngai ezali 082 92 42 038 nazo esalemi nazosala sika po te nafungola bango. Bandeko bomoni wana na pusu ezali bongo mwasi na mobali oyo bakangami mwasi ya libala bondumba makasi nde mobali akendaki koexpose koluka kisi koloba ete soki akei kobima na mobali mosusu esengeli bakangama botala soni ya boye papa soko omoni mwasi na yo azali na ye ndumba boya ye kosambusa ye mpe lolenge oyo te bomoni ntina la polisi bake kobenga papa wana na banzi bino moko bolandi tv eza radio te. JKM, le number 1 océan de la presse congolaise. Moninga et Gauthier Boulay na France, na mboka et maman Célestine, et papa Michael. Gauthier Boulay, toza la posa na bino, auto perfectionner musala, auto sala musala et malam, ba intervenant ba kota, ton solo la, na mokili mobimba, na tina likambo Italie République démocratique du Congo. Toza la posa ya kosolo la, toza la posa ya kobengala, kasi toza na posa na bino, JKM na Gauthier Boulay, na tina ete tout ça la pesa mosala ya malamu malamu bosala lombango la tila ete tokele malamu ba peuple congolais partout où vous êtes tous se mobiliser tous revendiquer ba droit tous se temps na tina ete mboka la biso ezonga oui toko récupérer yango mais to tikaka te parce que toko récupérer baninga bazali ko avancer bazali ko planter bazali ko désorienter peuple akokoka souffrance te akomona lolenge bakoboma ye akomona lolenge bakosala ye akozala nsima ya barebele oyo ekokoma lisusu mpasi mpo boconscientiser bango bomobilize bango botelisa bango ete toboyaki bino te tobosalaki bino te on était toujours ensemble mais tobandeki koluka bastratégie ngonga yango esengeli mpe totelema tosala face na rébellion oyo ezali kokota na mboka na biso na balkanisation oyo ezali kosalama na mboka na biso na batroupes étrangères tobenga na bango lolenge bazali na kati ya mboka toboyi conflit toboyi baconflit entre biso toboyi baakisation toboyi baintimidation toboyi makambo oyo ya mabe nyonso bolingi komene na mboka komba na biso ezali moko ya libération komba na biso ezali moko ya kolibere mboka ya kodestabilize baloki ya kopuse baloki libanda ya koexpose bango enoke na kati biso na biso baoyo toza conscient baoyo toboyi toteka mboka tobanda kobomana toluka pouvoir na lolenge ya boye te tozala ensemble tozala ensemble tozala ensemble nazali kobenga bapeuple congolais na unité et non division tozala ensemble bandeko langa la patrouille ou la mort nous vaincrons bamama ya moto mojali moto mokozima makate bipai biso bozali nzambe abatela bino tozala ensemble po tolibere mboka il y a un sérieux problème balkanisation esalami na mboka tango biso tokolala baninga ya mabe bakokota na mboka bakozwa mboka bakosela mboka na makao mosusu on va récupérer une nation mais quand bandeko langa combien de morts lelo tototalisé totika kose manke na biso moko totika komitiola makambo ya mabe oyo ezosalamela biso na awa nde na banzi na sukisi nayaki le veille patriotique mpe nayaki koyebisa bandeko botika kosasa Martin Fayulu Madidi botika parce que Martin Fayulu Madidi ye moko akosala eloko te makambo bino bozolinga kosala lelo bokoregrete yango lobi Kabila n'est pas une bonne personne
oh lelo boko se confier na ye parce que soki azalaki mutu malamu balingaki apesa Félix bokonzi te balingaki ateka Congo ndenge ateki yango lelo te base ezali ye alors lelo bokosala ye mutu malamu te parce que boza na posa ya kolia mbongo toza na posa ya kosauve nation to toza na posa ya kolia kanyaka to toza na posa ya kokumisa bato mpo bazokabola biso biloko mais aussi longtemps bozoyebaki bato bakosala misala malamu te. On se manque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Oh, bozolo na lelo bokobuka yango. Oh, bozolo na bokobuka yango. Que Dieu vous bénisse. Vous partagez mes missions, vous likez, vous mettez commentaire, si je sais que j'aime. Boti kate. Émission les kalateto to bunde tumba po cheno ba bundi saka yango. Cheno ba bundi saka yango bandeko. Bote l'émission du début jusqu'à la fin, vous appelez ma publicité. Peto bunde tumba ba VIP ya abonné. Musala biso zali ko belela pe koloba. Tozali ba sentinelle, yango tozali ko belela, yango tozali ko seton. Pombo kala biso ezwali pandali yango. Na awande la bandi na silisi. Merci la Josias. Na musala kitoko zo sa la biso. Merci la Pape J, directeur recherche stratégique et par son âme sango bokonzi paré à bémiso babiso. To teleme biso so comme un seul homme. To bundi la nation la biso. Mboka ezali bongo malamu te. Nzambe apambola biso, apambola biso.